tosolola yango ebandi napesi bino mbote na kombo na Yesu kombo na ngai ezali Dorcas Kalofando lelo nasepelaki nayembela bino Pasteur Jano Mboyi. Pasteur Jano Mboyi azali pasteur ya Ensemble Chrétienne Ambassade Divine ndenge tolobaka na anglais Divine Embassy. Donc naye nde tokosolola émission ya lelo on a choisi ça qui thème comme comment éviter les divorces dans nos couples. Pasteur Jano, bienvenue na Tosolola. Bonjour, Maman Dorcas, que Dieu vous bénisse. Merci. Un mot pour nous bandeko bazolanda biso et puis ba salutation. Bien sûr. Comme on a Jano Mboyi, nazali kokamba lingomba esika epai tozali ya Assemblée Chrétienne Ambassade Divine. Ndenge bouti ko mentionné Divine Embassy, nazali père de famille, nazana bana ebele ya mulimo pe ya nzoto. Et puis parmi bana, le Seigneur nous a bénis aussi avec des jumeaux. Et puis je salue mon épouse Madame Angelani Sangania Mukendi, que j'aime appeler toujours ma frère. Et c'est Kazalina Mbok Angleterre et mes enfants. Et puis je salue toute l'église Banangai Nyonso Bazali Awa Divine Embassy na Irlande et puis de partout dans le monde. Voilà un peu en bref ce que je suis. Voilà. Avant de kota profondément na ba question na biso na olinga osela biso courte histoire d'amour na yo na Yesu. Na mukuse kaka. Merci bien. Na yebi Yesu Masia mwakala. Na bandai osambela na banda na église ya Mangembo kala. Wana bazana na esplanade ya terrain ya Bandal na commune na tango ya ba pasteur Thierry et puis le pasteur SP. Alors mais na batant on était encore un peu moins âgés. Tozaki ba frère ya OK église so lingi. Mais ma vraie histoire avec le Seigneur a commencé quand on a commencé dans Mbok Afrique du Sud en 2004. Alors Kuna, et je pense que c'est là que j'ai commencé ma vraie histoire avec le Seigneur parce que Mbok Afrique du Sud des Mbok Amoko ou soit au Tamboli Nzambe au réussir ou soit au Tamboli Libanda ya Nzambe au échoué. Alors c'est là que je me suis vraiment donné totalement à ma Nzambe et puis tindenge toyaki ko banda église to banda on en Afrique du Sud. C'est là que se trouve notre église mère et pas wapi papa nanga molimo azali révérend pasteur Louis Dor on a ko saluer ye en mission ya Musala Nzambe pa yazali et son épouse maman Beya ainsi que bandeko nyonso ya Ambassade Divine kuna na mboka ya Afrique du Sud. Mais je voulais mentionner quelque chose. Je suis baptisé au nom de Jésus depuis 1985. C'est là que j'ai connu mon premier baptême en tant que chrétien. Donc c'est pourquoi je dis que naeko koma vraiment impliqué dans ma Nzambe. Tant on a commis dans Mbok Afrique du Sud, c'est là que j'ai commencé et puis tindenge ba qui coordonner na ministère. Ah OK. Ça fait combien de temps déjà? Donc pratiquement 20 ans. 20 ans que je suis dans le ministère. Pasteur. Et ça fait combien de temps depuis que vous êtes marié? Je suis marié, ça fait nous avons célébré dans le mois d'août passé nos 25 ans de mariage, mais en réalité, les acquis 26e année de mariage, mais c'est parce que tout ça on est passé, mais il y a eu trop de réalités.
tokokaki kosala yango te, c'est pourquoi totiaki yango année oyo. Mais pour bien dire, ça fait 26 ans que nous sommes mariés, moi et mon épouse. Wow, ça fait 26 ans depuis au Balani. Et tout ce qui est joyeux, na thème na biso ya comment éviter les divorces dans les couples. Qu'est-ce que vous pouvez dire déjà quand on a thème à Pambokolo Bani? Vraiment merci. Si nandimaki otendre nga micro, c'était parce que yebisa que tu veux que nous puissions parler sur le mariage. Oui. Normalement naza mutu moko na telemaka liboso ba micro te. Donc yo vraiment aux ngolo na yo particulière. Amen. Et je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Alors thème comment éviter les divorces dans le mariage. Et ça thème moko et ko sunga biso mingi parce que biso moko personnellement na kati ya église na biso awa. C'est comme si tozaki inspiré de la même façon. Tozana milulu moko toza ko bongisa sur comment éviter les divorces. Vous voyez? Ah oui. Alors je pense que tokolobela yango parce que lelo je pense que les divorces n'a pas d'adresse. Ah oui. Divorce ezolanda basali na nzambe, ezolanda ba chrétien, ezolanda ba tombongo ba bola, donc ba jeune ba utiko bala na sika lobi bakabwani et omona batu eloko mo ekamsa ngati lelo batu bavandi 20 ans de mariage, 25 ans, voire même 30 ans. Mais à ma grande surprise batu wana bakabwani. Donc na ina lo batte que eza volonté na bango. Mais avec votre thème tokoluka quand même ko partager ba expérience pour na voyer ba comment tokoki ko éviter fléau wana oyo eza lelo beaucoup plus na kati ya lingomba na nzambe. Mais je bénis le Seigneur pour na thème wana. Voilà. Question nanga liboso pasteur ezali pourquoi lelo na ba église boté ya kalesusu mingi te sur le mariage et en même temps sur le divorce et puis les conséquences dans le beauté à Une belle question, mais moi je vais te répondre d'une manière générale. Hein? Oui. Toteaka, kolobake toteaka te. Mais pas trop. Ah, pas trop. Là tu as raison. Mais est-ce que tu sais que les lots ont un problème au na kati ya ba église? Nous avons trop peu de couples dans l'église que les gens qui vivent seuls. Oui. Donc, je donne un exemple. Tu peux avoir une église où il n'y a que 5 couples, par exemple. Les restes, soit mobala vivaka yemoko, soit moi ça vivaka yemoko, ou soit bazaba marié. Vous avez du mal, il y a un dimanche. Côté sur le mariage. Mais néanmoins, ce qu'on peut faire, c'est organiser une réunion de couple. Vous voyez? Tu organises une réunion de couple, tu bénis si un couple, tu thème, alors tu partager. Mais là, culte à dimanche, ils n'ont pas si pour toi parler sur le mariage, au moins en passant. Donc, c'est ce qui fait que tout est mingité sur le mariage, les phénomènes, il y a ba couple na kati ya église lelo baza mingi te ou soit okokuta mobali ayaka na église mwasi ayaka te soit mwasi ayaka mobali ayaka te alors que pour bien parler du mariage il faut mwasi na mobali bazala bala na yango. Voilà un peu la raison que moi je peux donner na mokuse. Alors tango lobi que na église ba couple bazaka peut-être 5 et puis les restes les abato azaka kamoko yemoko soit ya célibataire ou fille mère ou papa moko boya boko la kabana. Est-ce que bozo ko se rendre compte que bango pelu bako bala faut bana ko former bango lelo pour que lobi tan bako bala bayeba valeur ya mariage et puis bayeba conséquences ya divorce? Merci maman Dorcas. To salaka organisation ya ba réunion ya ba jeunes. Vous voyez? Oui. Ceux qui te sali une réunion de jeunes par exemple. Si tango ba jeune bayaka, c'est-à-dire ba jeune fille na ba jeune garçon. Oui.
tozalaka sikoyo na baenseignement moko approprié, n'est-ce pas? Donc tobenga yango les enseignements pré-mariage. Donc toenseignaka bango comment bakoki vivre na kati ya barelation. Omoni babanda kaka na monde alelo ezaka boyfriend girlfriend, balangage moko eza un peu public quoi. Alors sikoyo tosangisaka bango mpona kolakisa bango que vous êtes des chrétiens. Soki bobandi relation moko amoureuse, vous devez respecter et impliquer Dieu dans votre relation. Donc ce n'est pas dire que tu enseigneras bango te, mais tu enseigneras bango na temps na bango approprié pour na bango. Voilà. Voilà. Ma deuxième question est celle-ci, Pasteur Yebisa Biso. Biloko nini oyo ekozaka ba divorce na ba couple ou ba genre ya ba discussion nini oyo memaka bato bakende tina kokabwana? Très bien. Là maintenant, je ne sais pas combien de minutes on va faire, mais je pense que ce sont des choses sérieuses qui commencent. Oui. Maintenant, comme ce sont des choses sérieuses qui commencent, là je vais me permettre de lire un verset biblique. Oui. Voilà, parce que je vais m'inspirer à partir de là. Dans Tanga, Ephésiens chapitre 5, le verset 31 à 32. Bandeko na ndako bofongola Ephésiens 5, 31 à 32, botanga pour une bonne compréhension na bino moko pe. Voilà, Ephésiens chapitre 5, le verset 31 à 32. Je lis la parole de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Le verset 32, ce mystère est grand. Verset wana na linga usuka na wana. Ce mystère est grand. Donc, ce qui na telema awa pour revenir à ta question, le mariage, il faut que les gens comprennent d'abord que le mariage, c'est un mystère. Oui. Omoni, je donne un exemple. Tu es marié, non? Oui. Je vois ton bon homme, beau homme qui est devant moi, là, Bobalani. J'aimerais que ceux qui nous suivent vont comprendre à partir de la question, okay, beaucoup d'années par hasard. Oui. Tu vois? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles dans ce pays, il y a beaucoup de jeunes garçons dans ce pays, mais il faut que les couples, tous les mariés, se poser cette question. Pour Nanini, Kolo a permetta que mon frère akutanakaka na Dorcas. Est-ce que tu vois ça? Oui. Est-ce que amona ki bamisus wanate? Et même ceux qui amona ki bango, pourquoi le Seigneur a permis que son choix est tombé kaka du kolo na yo? Est-ce que vous comprenez? Oui. Très Donc c'est là où la Bible dit que ce mystère est grand. Oui. Alors, ce qui n'a zongi na verset 31 Bible lobby, c'est pourquoi l'homme quittera et s'attachera. Oui. L'homme fera quoi? Quittera. Ceux qui va divorce et lelo et belé, je pense que homme et belé va quitter. Wow. Parce que na principe en Zambé, Bible lobby, c'est pourquoi l'homme quittera. Na ligne kokota na mozindo ya quittera te. Oui. Quittera là, et ligne kolobake mobali akotika, quand on dit quittera, c'est-à-dire akotika baboti. Oui. Akotika société. Akotika ba camarade. Maintenant, il va s'attacher. Donc, c'est sa femme qui, désormais, devient son amie, sa mère ou son père, sa société. Tu vois, c'est pourquoi Bible le dit, ce mystère est grand. Mais ce qui mobali a quitté na noté. Oui. Est-ce que tu comprends? Oui, très bien. Et que Aza marié, mais Aza toujours associé na babiloko nzamba lobi, c'est pourquoi l'homme quittera. Donc ce na baluka moi muke, même les femmes aussi. Il y a aussi des femmes qui se marient, mais batikala ko quitter. Oui. Or, le mariage, c'est-à-dire sœur Dorcas, il quitte.
papa, il quitte. Bible lobi, bo sangani bokomi mutu moko. Oui. Maintenant, mystère est à place. Mystère est à parce que l'homme et la femme ne sont pas encore une seule chair. Oui. On comprend, Yaya? Oui. Ce que moi, c'est na mobile baza nzoto moko. Bon, kabona tena pe ce exemple. Est-ce que nzoto ne ko kabona? Non, même pas. O kabona on ndengeni. C'est impossible. Alors c'est pourquoi la Bible dit ils deviendront une seule chair. Na pensé en Zambie alinga lo bake nzoto ya mutu et koko kabona te. Oui. Oui. Il y a des divorces parce que Batumingi va comprendre le mystère oyote. Si je vais encore aller un peu plus loin, parce que c'est la question de base, la question Monsieur Sekoya et vous allez un peu auxiliaire. C'est pourquoi je vais un peu m'enchaîner là-dessus pour natikelo ta retourner la question Moussous. Ce qui est au temps dans Genèse chapitre 2. Nazo tanga Genèse chapitre 2, le verset 21. Donc, la Bible, Genèse 2, verset 21. Genèse 2, 21. Pour une bonne compréhension. Très bien. Très bien. J'aime ça. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renfermant la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Hein? Oui, papa. J'ai suivi l'interview que tu as fait avec l'homme de Dieu, le pasteur Bruno, que je salue en passant. Papa, depuis Adam, la femme que tu m'as donnée, moi si au Pesanga, oui. Kolo asukola maboko. Ça, c'est toi qui le disais. Hein? Kolo asukola maboko. Alors, ngana bimina makambo yo. Parce que Adam a commis quoi cuisiner. Oui. J'avais beaucoup aimé cette réflexion-là. C'est pourquoi maintenant, je vais un peu rebondir sur cette réflexion. Maintenant, la Bible dit ici que l'Éternel Dieu a fit tomber l'homme dans un profond sommeil. N'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire que Moutou a lali à tel point que Nabutu, Toutaï ko sambela quelque part, Toye ko token de komoko alalaki awana église, toke tolembi. Donc on a compris qu'alalaki pongi, oya Adam wana. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour naba homme marié, mobali kola la pongi, elinkolo baboy. Misunayo, et la sous-basité. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire, quand tu te décides de prendre cette femme-là en mariage et faire de cette femme la future mère de tes enfants, c'est-à-dire que pour nayo basi nyonso ya kitoko na mokili, kitoko na bango esuki liboso, il y a la femme de ton choix. C'est là où la Bible dit, le Seigneur fit endormir l'homme d'un profond sommeil. Maintenant, regarde ce que Dieu fait. Tant que lali koloye a fongoli, a zikot, a sali moisi. Oui. Tu connais toutes nos questions. Moisi wana aza produit à nan. Bandeko bo répondre, moi ça a produit à nan. Aza produit ya mobali. C'est vrai. Tu as compris? Oui, très bien. Parce que bazu côte ya mobali va former moisi. C'est pour dire que moisi wana azali mobali ya mibali. Oui. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, la Bible dit tangu kolo azui kotwana akangi lisusu nzoto mobali, c'est-à-dire nzamba sala opération. Akangi nzoto. Maintenant, ce que je vais te révéler, ma sœur Dorcas, ça va nous aider pour nous comprendre et c'est kanini divorce et yaka. C'est-à-dire que Adam tangu nzamba sala lié moisi, nzamba Bible lobi kolo akangaki esika wana. Donc vous pouvez comprendre ensemble avec moi que esika bakangi trou moko ezali, vrai ou faux? Vrai. Trou etikali non? Oui. Trou etikali. Maintenant, tokomaka na ba point ya ba divorce pour nini.
Parce que l'homme, quand il va chercher la femme, il faut aluka une cote correspondante. Yango balobaka mokuwa ya mikuwa nanga. Oui. Est-ce que tu as compris? Très bien, papa. Donc, c'est-à-dire que quand l'homme se décide d'avoir une femme en mariage, il faut amitié namutuke, j'ai trouvé la cote correspondante. Oui. Parce que mon balignon soit célibataire. Oui, mon balignon soit célibataire. Azakana trou. Oui. C'est vrai. N'est-ce pas? Très Parce bien. que trou wana poèse à la combler, il faut ça la nini. Abala moisi, oyo azadi cote correspondante. Très Donc, bien. ceux qui au bali moisi azadi cote correspondante, ça peut finir par le divorce. Très bien. Voilà un peu ce que je voulais te dire par rapport à la question. Très bien. Alors, pasteur, pour répondre kitoko na sepeli, mais est-ce que quand le couple doit discuter, parce qu'on ne peut pas dire que discuter a raté, il y a des paroles à éviter. Est-ce que ceux qui ont des paroles à éviter, ça peut faire peut-être une moins expérience na yo. Il y a des paroles à éviter. Quelles sont des paroles à éviter? Merci. Le parole à éviter de côté c'est ça, non? Oui, il n'y a pas moi si peut pas me balle dans moment de discussion. Merci. Pour encore répondre bien à la question, le mariage, ezali batomi balé, bauti deux familles différentes. Oui. Deux cultures différentes. Oui. N'est-ce pas? Au Kébi pété, deux bicolo différentes. Très bien. N'est-ce pas? Oui. Des caractères différents. Maintenant, ce qui est balani, et le bengi mariage. Mariage, il est ko balana, non? Oui. N'est-ce pas? C'est ça. Nous avons un exemple na yo. C'est ça. Au moment où lati, c'est-à-dire bilamba na yo e balani. Na expliqué au mariage, na terme mususu. Donc, au petit chaussure noir, dikolo au sali vert, au sali on a basuki na yo, c'est le roi moi ba vert moi au citron. Donc, accoutrement na yo salinine e balani. Oui. C'est-à-dire moi sina mon bali pétang bazo balana, bazo sala de manière que ba caractère ya mutu oyo, na ba caractère ya mutu oyo et salanine e balana. Oui. Dans le sens que ba biloko ya mabe ezalaki epai ya mwasi. Tango ezokoma epai ya mobali, sikoyo biloko ya malamu ya mobali est transformé ya mabe ya mwasi. Oui, ça c'est vrai. C'est-à-dire ba caractère na bango e balani. Maintenant, soki bo balani ndenge wana na bizaleli. Le parole qu'il faut éviter, eza le parole du genre o yebike eza ba défaut parce que moi sina mobali ba yebani. Na bike o ezalaka défaut ya moi sinanga. O pa yebike o ezali défaut ya mobali nanga. Hein maman? Oui. Maintenant, ce qu'il faut éviter ezali ko s'accrocher mingi na kobimisa maloba o yebike maloba oyo et que na kosimba défaut ya mobile nanga. Oui. To défaut ya mwasi nanga. Donc tant ozo bimisa maloba wana déjà azomo loko là yo ozo c'est qu'est-ce que je peux dire? Azomo loko là au minimiser ye. Oui. Amundo loko là au netre en anglais au support yete. Donc les paroles attendent une bimisa maloba, na déjà ki maloba on a bimisa et pas mwasi nanga. Au sepelate nga na ibima makambo na zaka na lobby moi c'est nga au sepela na ngote. Oui. Même ce que l'ingé bima il faut na kanga na ko yiko énumérer moi ate. Oui. Vous comprenez na lingina loba na mukuse maloba o ko yiko bimisa te ezali maloba o yebi ke ezali maloba à caractère négatif par rapport ya habitude to caractère ya moi sinayo. Donc pour na ko batela ko ndima na ye pas batela ko ndima mobali. C'est un peu d'une manière brève. Na boyo ko kota na ba détail. Peut-être na ko kota na ba détail après. Alors, question na monsieur Césali, est-ce que c'est important ya ko beta li solo tant batumi bale bakutani? Ba beta ma solo ya ba langage d'amour ba kolela nango je m'explique. Ezana ba jeune mususu akola ki amonaki papa beta ka mama. To jeune fille amonaki mama abanda ko finga papa azo coller papa. Tant batumi bale bakutani pour éviter
que lobi makama bonge salema na ndako na bango puis ba divorcer. Est-ce que c'est important ya kolobela yango avant bakota na ndako libala? Merci. Ce que je peux dire, chacun na lobaka nana matea moko na tea kana lobaka, chacun a son diable. Oui. C'est-à-dire mutu na mutu azaka na défaut moko boye e konzaka ye. To mabe moko boye e konzaka ye. N'est-ce pas? Oui. Oyo abundana nango chaque jour. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, ceux qui tokutani, chacun a ses défauts, chacun a ses bons côtés. Oui. Sikoyo, lokola touti na ba famille différente. Je vais te donner un petit exemple. Hein? Oui. Mon grand frère aîné, que je salue en passant, en France, oui. Papa William, Moukandi Jacob, et na pesi bango mbote na Maman Pauline, ya maman. Bazana, va célébrer bientôt Babalani depuis 88. Okay. C'est-à-dire, ils sont déjà na kati ya 35e année na bango ya libala. Oui. Nakei na grande sœur nanga, ya abala moi liboso, abala depuis 84. Il y a presque na 40 ans de mariage. Oui. Et Kolanda, grand frère Onga Landi, pasteur nanga, pasteur lui d'or, parce que père spirituel nanga, et grand frère nanga Nalanda. Ah, ok. Yé abali depuis 1988. Omoni? Oui. Donc, Azo Kendena, 35 ans de mariage. Oui. Ngana Yolanda, Nasima, na 26 ans de mariage. Ouazana Sima nanga, abali depuis, je crois, 2006 ou 2007. Oualandi sous Nasima, abali depuis. Donc, Omoni, n'a pas ce exemple en aponanine. C'est pour te faire comprendre que je viens d'une famille, ya Batou, Baza Bango Nyonso na Katamabala. Oui. Ça, je donne juste un exemple pour faire comprendre aux gens. Oui. Naouti na famille ya Batou Nyonso, Bavandi Sami na Katamabala. Oui. Bien que ba défaut, ba problème à Mike Zanga raté, mais ils tiennent les coups. Oui. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, ce qui est dans mobile Moussoussou, Aouti na famille, il y a peut-être 8 personnes. Mais 7 personnes va divorcer. D'après cet exemple. Oui. Tu vois que c'est déjà un problème. Oui, c'est déjà un problème. N'est-ce pas? Oui. Si koyo, ba exemple ya famille nanga. Et ça ba bon exemple pour na moi sinanga ite. Ya mabe. OK. Ya négatif. Et ça exemple bien pour na moi sinanga ite. Mais ya moi sinanga pe ya négatif ya famille na ye. Et ça exemple bien te pour nanga. Alors, ceux qui t'ont beta histoire d'amour, t'ont beta masolo amour, nous devons parler des choses automoniques et koki ko tonga libala na biso. Toki ko s'appuyer na ba mauvais caractère, ya ba parents na biso te. Parce que ça un bon exemple à suivre te. Oui. Je te donne un exemple. Est-ce que oyebi ke ba parents oyo ba utana baza les fruits de divorce par exemple. Ba parents au bazaka fruit de divorce. Ceux qui bana na bango ba divorcer et les que la bango te tu sais. Oui. Ça ne leur dit rien. Oui. Parce que ba koloba ya muto diboso, ya ko divorcer te. Oui. Oh mais ngape na divorcer na mi bali 2 fois. Oui. Tu vois que c'est déjà un problème. C'est ça. Et c'est aussi une cause. Oui mais maka ba problème na kati ba couple ya. Donc j'aimerais dire que ba exemple ya mabe na kati ba famille na biso, il faut tout liter nango. Moi si alitaka ayebi ke ba défaut oyo eza ba défaut ezaki na kati ya famille nanga ekabola papa nanga na mama nanga. Ou bien mobali ayebi ke oyo ekabola papa nanga na mama nanga. Alors biso mibale toujours travailler likolo na yango. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Très bien. Et puis yango nanga kina bakisa ndengo lobi na kolite pourquoi na tunaki question na parce que za na bana ebele amonaka papa beta ka mama ye petanga komi na ndaka komi ko beta mwasi. Très bien. Papa na mama ba divorce akité. Mais ye tanga komo beta mwasi a divorcé. Na kawana comment ba ko gérer histoire wana pour que ba divorcer. Mais yaya, et que ça un peu difficile ba gérer yango. Pourquoi? Parce que nous avons d'abord un problème, il y a culture. Oui. Oui, mais ma mariage est belé, les lots, parce qu'il y a un problème, il y a pas culture. Je donne un exemple, hein, tu piques.
est-ce que oyebi que quand un Africain se marie à un Européen, je parle une Européenne de peau. Oui. Est-ce que tu sais que ces mariages-là, au départ, ils ont déjà un scandale de culture? Oui. Et Zawana, ça existe. Parce que l'homme a grandi la culture mususu, la femme aussi a grandi la culture mususu. Donc, Bazawana, nakata libala, mais déjà, problème de culture et salinine. Et télémeli bango. Et je veux aussi dire que, bana na biso mingi o bazobala awa na poto, hein, o bakoli awa na poto, babali basi bakoli awa na poto. Donc, ils ont du mal, ya ko copier, ce qui a monné que papa bango azayi ko beta mama bango. Ah, tout ça na mboka moko, ils a pas si pour moi na papa beti maman. Mais juste en général, parce qu'il y a même des gens en Afrique bakotala, juste en général quoi, na to généraliser ba pays nyonso. Dans au moins na monaki, ezaka ko beta te pasteur, ezama rambebele. Il y a des hommes très impolis, voire même. Il y a des femmes très impolies. Moi, na monaki papa ndenga finga ka mama mini zakaye akiti sakaye tout. Yé pona yé za langage ya kola nango pour lui eza lokola kia polinga moi si faut finga ye. Siko tango ya yé na libala. Akutani na fi moko boy papa ne azaki koyamba mama na bango ko pe ko esa mama na bango ba je t'aime et tout. Moi ça zo lingango, même bala zo finga, mon bala zo beta, mon bala zo critiquer. Comment couple ya bongo ba ko gérer le ko na pi ba divorcer te lobi. Merci Yaya. Mais est-ce que tu sais que on ne s'habitue pas avec le mal? Oui, c'est vrai. Ma bébé mais ça n'a ngote Yaya. N'est-ce pas? Oui. Donc conseil ya muke na kopesa bango na mukuse place wana ozamulaite. Oui. Réponse ya mukuse pour na gérer makambo wana. L'homme qui a cette habitude doit cesser. Ou la femme qui a cette habitude doit cesser. Tu sais pourquoi? Ceux qui bâti quitter. Donc, bakozala, ba divorcer, marié. Je vais m'expliquer. Bakozala, ba divorcer, marié. Oui. C'est-à-dire, mobali, moi ça yebike, bizaleli oyo, na moni mobali oyo toko soukane na mariage yote. Ou bien mobali ayebike, bizaleli oyo soit tikite, na moni toko souka na mariage yote. Maintenant, bazo vivre ensemble tout en étant mariés, mais ba penser déjà, ezalaka ya kokabwana. Est-ce que yebike za na ba vanda ensemble, mais na ba penser bazaka divorcer? Oui. Ti souka et yaka kosere. Omoni bato, so omoni bato lelo, ba yebiso ke couple boye bakabwani, ba divorcer. Ko kanisa te ke baza divorcer jour wana. Oui. Jour wana bakabwani nde na nzoto. Mais ba penser na bango ezala ya kokabwana depuis longtemps. Oui. Ata 10 ans passés. C'est vrai. pourquoi na mukuse bakoki ko avancer na babiloko o ya mabete. Soko za na iloko moni mwasi no za ko déplorer, il faut arrêter. Vous en avez biloko mobile no za ko déplorer, il faut arrêter pour na sauvegarder bala na bino. Voilà, faut arrêter des mauvaises habitudes pour na sauvegarder les mariages. Alors pasteur, question na monsieur César, comment gérer ba famille to ba amis toxiques? Parce que y a ba couple mususu balinga ki na bomba kabwana te. Ba kabwani parce que famille soit ya mwasi to ya mobali bazalaki très toxique. To ba ni, to réseaux sociaux, to eloko mobwe. Comment ba couple ba ko gérer pour ne pas tomber na divorce? Merci. Une très bonne question que j'aime. Amen. Je vais répondre ça avec ces versets. Amen. Je vais lire les livres des 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 17. 2 Corinthiens 6, 17. La Bible déclare, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Hein? Oui. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Pour nous nazu verset oyaya. Nazu verset oyo. Et ça, je vais m'adresser beaucoup plus à ma couple oyo, ba zungolu yakobalana awana poto. Oui. Bakutani awana poto. Je demande beaucoup que ba couple wana basala effort
pour ne pas appartenir à une église. Je vais te dire pourquoi je l'ai dit. Va appartenir à une église. Parce que en appartenant à une église, bakozala na pasteur moko, akobanda ko sunga bango na ba conseil. Parce que baza ba jeune, ba venant dans le monde, il y a mariage. Je prends un exemple Yaya. Tu crois qu'en Europe, une jeune fille de 22 ans qui se marie, en colline à poteau, tu crois qu'il connaît quelque chose sur le mariage? Non. C'est ça, non. Mais babalani, il y a 22 ans, au bazo balana, bazali. Maintenant, au y a scandale les anines. Bazo balana, mis sur na réseaux sociaux. Oui. Bakende olukanin. Namoni lelo, fona na chasser d'orcas. Na lukana moni ya zwa kabatu balobaka bien sûr le mariage. Ya. Yo mutozo kanga, obalani na 22 ans, 25 ans, voire même 30 ans. Les secrets du mariage. Ceux qui basèrent d'orcas bazo sala yango lelo boye, eza pona ko sunga bino. Parce que à Monique il y a trop de problèmes na kati ba couple. Boye qui est moi autres na ba question. Oui pasteur, mais vous ne parlez plus sur le mariage. Qu'est-ce qui se passe? Yango enanzela. Mais je vais vous dire que les secrets ya libala et réseaux sociaux ezo ya pona ko sunga bino mais ko sala suivi na bino te. Oui, c'est vrai. Mobali, moi si alingali afumbwa. Ake na réseaux sociaux. Abandi ko beta how to cook fumbwa. Abandi ko tala moi si moko boye azolamba fumbwa. Or moi na ifwa yebela kolamba fumbwa et pas à maman. Oui. Omoni? Oui. Alors maintenant pour revenir à ta question, je voulais dire que ba influence ya libanda dans la plupart des cas il y a un des à la base il y a un divorce belé. Oui, c'est vrai. Le monde extérieur. C'est vrai. Bazana influence est belé. Yaya. Ceux qui tozu ba couple au baza divorcé lelo. Botie bango ba vandi na monde oyo baza privé na bato ba kabonate. Amen. C'est vrai. N'est-ce pas? Oui. Ba kabonate. Ba vandaka bango mibale. Na monde wana mutu ayaka te, ndeko ayaka te, camarade ayaka te, ba vandaka na mwasi na ye ba kabonate. C'est vrai. C'est pourquoi tu as dit que qu'est-ce que nous devons faire pour éviter libanda eza ko influencer ma kasi lelo ba couple. Ba conseiller. C'est pourquoi mobali nyonso fa yeba mwasi na ye fréquentaka banani. Oui. Mobali mwasi pe ozana droit ko yeba mobali na yo fréquentaka banani. Et maintenant là je vais ouvrir une parenthèse pour aider ba marié. Quand on se marie, bande konanga ba marié, c'est-à-dire que ozalaki na vie moko boye ya liberté. Un moment. Oui. Nazaki mutu moko soki na bimi. Nazongi air na lingi. Mutu akotuna nga likambu azate. Soki na yoki nzala na kota na restaurant na kelia nanga. Soki na lati la mbata eza salité na koki ko pangusa na lati. Mais quand on se marie, on a quelqu'un devant qui tu dois une réponse. Oui. Est-ce que tu comprends? Très bien. O koma na mutu moko na yo ozongi ero o utu wapi? Très bien. Ozana mutu moko tuna yo o. Mais yo to comité 23h oza wapi? Très bien. Sikoyo, ce sont des choses ba marié faut ba mesana. Soki mesani yango te, yeko mema bango na divorce. Yo comme tuna ngabo yo za papa nanga, yo za maman nanga. Mais pourquoi tu as accepté de te marier mon frère? Pourquoi tu as accepté de te marier ma sœur? Moi si wana a commis Bible lobi une aide semblable. Moi si wana a commis on a pona ko gérer vie na yo. Mobali wana a commis on a pona ko gérer vie na yo. Mais ceux qui osent marier olingi ba gérer vie na yo te à cause ya ba influence libanda. Ndenge n'est pas na yo. Ah, non mobali na na tike la mobali tante hein. Ça c'est le monde extérieur. Oui. Na tike la mobali tante hein. Mobali na nga ya koyeba etaliete. Wa ça ba vie privée na nga. Au moins moi si na yo azaki na ba comportement ya bien, a komi na ba comportement mususu. Oui. C'est pourquoi nous avons d'intérêt à koyeba moi si na yo fréquentaka banani. To mobali na yo fréquentaka banani. Même dans l'église. Bato mabe baza même na église yaya. Oui, ça c'est vrai.
Kolobate que moi c'est nanga tambolaka na ba chrétien. Ils ont ba chrétien mususu ba bomi, ba tueur. Oui. Kolanda ba parler en langue na ko yembe belé wana te. C'est vrai. Itema mabe posa na ye, ils ont komona batu bakabwani. C'est vrai. Donc, pour éviter eloko wana, il faut gérer ta femme, il faut gérer ton mari, beaucoup bloquer par influence du monde extérieur. Voilà un peu ce que je pouvais dire à propos. Alors, toujours que ne deux petits penasuka. Alors, pour na famille toxique, au lobby plus pour na monde alibanda du genre baninga, ba réseaux sociaux. Mais il y a aussi des familles toxiques. Même si à n'importe quel na ba parents mususu alingi mwana na ya bala mobile moko boye ou mwana na mobile bala mwasi moko boye. Il y a tokozo exemple ba joueur. Ba jeune bela za joueur maman na alingi kaka bala mondele ya bala congolaise te. So ki mwana na bali congolaise akomi tout passe pour na jeune fille wana na libala. Comment bako gérer ba caractère ya ba parents en général pour que ba tomber na divorce de lobby. Donc que gérer ba caractère ya ba parents tout en étant déjà dans le mariage. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. OK. Tout ça na ba parents ba chrétiens. Ba bi lo bananzambe. Tout ça pe na ba parents ba non chrétiens ou ba ebi lo bananzambe te. Mais non. Na ebite si fona s'adresser mingi na ba parents ou ba ebi lo bananzambe to bon na s'adresser na bango nyonso. Bango nyonso. Na linga lo baboy. D'abord pour na ba couple. Balobi, l'amour c'est le choix de deux personnes. Oui. Bon oui, c'est ça. Tu ebi ke na tango kala ba parents na biso bazaki ko sepela bana na bango babala na moni mwana boye na famille boye kende ko bala mais biloko wana ekoma révolu. Oui. Et ezala su mingi te. Lelo mwana azokende ko porter choix na ye. Siko musala na biso ba parents eza boye. Parce que nous avons une expérience. Loko anga na zana expérience il y a 26 ans de mariage. Oui. Donc ceux qui na moni mwana nanga alingi ko bala et que a intéressé nga na koki pe koyebisa ye que non omoni choix osali wana na moni ndenge ya comportement ya elenge mwasi wana à la longue ekoki kopesa opasi. Mais ceux qui mwana lobi non 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 ata ekopesa nga pasi eza choix nanga. N'est-ce pas? Oui. Otiki mwana asali nini? Asali choix na ye. Mais dès lors que ba komi déjà na kati ya couple na bango musala na biso ba parents ezaka kaka ya ko porter bango ba conseil. Oui. Très bien. Toza na droit te ya ko yebisa ye ke na moni mwasi na yo wana na moni esimbité il faut tikaye oluka mwasi mususu. Ou bien na moni mobali na yo wana ezo simba lisusu te. Non. Ou bien na ko yikoloba na mwana ngate omoni makambo na yebisa yo. Siko omoni opesi nga raison non non non. Biso to ko lemba te ko pesa bango ba conseil. Très bien. Parce que parents nous avons besoin que mon mwana na ye a réussir la vie. Oui. Donc moi je suis contre mes parents. Oyo balobaka ke bon ba yokani na famille tokende ko telemela moi je suis une fois bimana libala wana. To mobile wana fois bimana ndako wana. Moi je suis contre ces genres de parents. Ezala boza ba chrétien, ezala boza ba chrétien te. Moi je voudrais vous demander ceux qui bana na bino basi ba balani. Attention. Je parle pour na ba marié. Oui. Nazo parler pour na bato ba vanda ensemble. Ah merci. Je parle pour na ba marié. Oui. Ah parce que bato ba vandi ensemble. Makamuna bango. Donc j'aimerais vraiment que beta sete na ba couple koloba ceux qui bosi bo balani. Oui. Et que vous avez vos petits problèmes. Vous devez savoir que gérer en haut. Oui. Ya oyebi influence ya ba famille toxique ya ga erning. Eza tangu yo mwasi o memaka ba défaut ya mobali na yo na famille na yo. Oui. To mobali azo memaka ba défaut ya mwasi na ye na famille na ye. C'est vrai. On a information na ya monde zo rendre ba famille on a toxique. Oui. Envers moi si to mobile na yo. Oui. Mais si vous savez gérer vos problèmes. Omoni, bisogno soto zala bongo tango to balaki sika. Je ne peux pas nier parce que moi je me suis marié à 25 ans. Omoni, bisogno soto zala ki ndengwana. Alors, pour éviter, qu'est-ce que je vais faire? Tango tozoko là, je comprends que je dois gérer mes problèmes. C'est vrai. C'est ça ce que je peux demander dans ma couple. Si vous avez un problème, apprenez à gérer. Si vous voulez associer une troisième personne, il faut apporter bino liloba na nzambe. Très bien. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Alors, pasteur, nous
toute dernière question, comment maintenant gérer l'esprit des divorces ou éviter l'esprit des divorces? Parce qu'il y a différence, il y a comment éviter les divorces tout court et aussi esprit, parce qu'il y a derrière toute une chose, il y a un esprit. Il y a un esprit, donc, oui. Divorce, surtout dans le monde, il y a poto, c'est comme si mais il y a vraiment un esprit. Effectivement. On a togoyi ko nié en côté. Les autres ningi saba couple, voire même des hôtels koloba ya basal na nzambe, ya bana na nzambe, ya batu ya catégorie nyonso. Et comment vaincre cet esprit? Très bien. Une belle question d'ailleurs. Amen. Voilà ma petite expérience. Hein. Amen. Il y a quelque chose qui amène beaucoup de divorces dans la famille et Zalaka. L'argent, la famille, la société, l'entourage. Mais nalingina ya mingi nalikambo mbongo. Na mingi nalikambo mbongo. Ça c'est mon expérience. Hein. Ça c'est moi. Oui. Et lo que sunginga pona zala o nga nazalelo. Très bien. C'est parce que na mutu nanga na chaka ke c'est la femme qui bâtit la maison. Amen. C'est ce que la Bible dit dans Proverbe 31. Oui. Une sage femme bâtit sa maison. Maintenant, comme c'est la femme à qui Dieu a donné la capacité de bâtir la maison, cette maison-là, c'est le mariage. Très bien. N'est-ce pas? Oui. Si on a kanisaka ke budget yandako, finance yandako, ça c'est mon expérience. Oui. C'est la femme qui connaît gérer ça que l'homme. Très bien. Tu comprends? Oui. Naïbi ba homme sosoté, mais pour nanga, na loba ke finance yandako, budget yandako, c'est la femme qui connaît gérer. Très bien. Si le problème est comme à quand la femme travaille, l'homme travaille. Omoni? Et surtout que bazaba chrétien, ou ya keba. Bah comme on a problème, yo soko sali, bah foutu 1000 francs, papa sali, bah foutu 1000 francs. Il y a même des couples là. Bah foutu ba ngombongo, bazaba marié hein. Oui. Mais yoka ba condition. Bon, ndenge ba foutu biso boye, ngambongo na nga, babanda futa ndako. Yo mbongo na yo Osomba, biloko kolia, ocha gaz, ocha courant. Mais c'est déjà un problème dans le foyer. Très bien. On y a. Très bien. Mais on a déjà esprit à divorce beaucoup ici. Très bien. Mais comment vous ne pouvez pas faire votre petit budget? Bah foutu madame, na zui 10 francs na yango yo. Ah, chérie, ngape na zui 10 francs na yango yo. Très bien. Ah, yo gérer makambo na yo. Pisa nga kaka, moi 50 na nga. On a déjà carburant dans la semaine ya musala. Très bien. Omoni? Mais mi ba ebele bazo ko sala eloko wana te. Peut-être papa. Pona nini bazo sala ngote? Ba sala te. Omoni? Pona ni bazo sala ngote? Ba non. Omoni moi c'est un problème d'éducation. Amen. Si tu éduques ta femme, à commencer à éducation wana, c'est tout. Très bien. Ce qui éduquer moi c'est que ceux qui n'ont pas nanga, mobile nanga soit na monga ya otikelanga. Mais c'est déjà une éducation que je lui ai donnée. Très bien. Je vais te dire quelque chose. Est-ce que oyebi que moi si ceux qui ont na mbongo et que yo o mesani si mbongo na yote. O mona mbongo na yote. Très bien. Très bien, ça c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il ne voit pas ton argent. Il y a eu comme on a monté. Mais ceux qui moi si au la qui s'akaye mbongo na yo ataza muke. Ayebi que mobile nanga ceux qui a 100 francs. Ayaka na mona kayango. O tuna moi si o tuna yembongo neza wapite. Et kozala wana. Ça c'est mon expérience. Et kozala wana. Donc j'aimerais demander na ba couple faites comme nous. C'est-à-dire dans les couples vous devez éviter. Bolobi, la Bible dit ils sont devenus une seule chair. Oui. C'est que biloko nyonso ya bino il faut ezala ensemble. Ya boko zala na couple te, moi c'est atongaka na Lubumbashi, mobile atongaka na Kisangani. Très bien. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Très bien. Na boyi tokota na ba polémique ya ba réseaux sociaux. Oh papa, bongo mobali na pese mbongo akeki sasa akende osomba lupango ake obala basi mususu. Na boyi okota na ba polémique wana. Biso toza awa pona opesa ba conseil. Oui. N'est-ce pas? Oui. Tozo pesa ba conseil. Ceux qui mobali
ake ko sala ba biloko wana c'est parce que bozaki na éducation ya bien te na kati ya couple na bino. Oui. Donc vous devez tout faire bande konanga. Associer Dieu dans vos couples. Amen. Jésus dit dans Jean chapitre 15 le verset 5 que sans moi vous ne pouvez rien faire. Amen. Donc faites un effort, associez Dieu dans votre couple. Vous à la couple était ce problème est ne bokomo le kaba pasteur, bokomo le kaba intercesseur. Non, mais cherchez d'abord Dieu. La Bible dit cherchez premièrement le royaume. Oui. Makamususu ekoya après. Donc je voulais demander là-bas couple oyo balandi biso avec Maman Dorcas, il y a un conseil que je voulais vous donner, c'est-à-dire que pour éviter les divorces dans vos couples, soyez transparents. Amen. Soyez transparents. Kozalaka na biloko moko te osalaka mwasi ayebite. Oui. Mwasi pe kozalaka na biloko moko osalaka mobali ayebite. Oui. Même soko osali mobali ayebite, fais un effort. Mobali ayeba kaka. Oui. Parce que vouloir ou pas akosala nini? Akoyeba kaka. Siko imagine toi que mobali aye ko découvrir que yo tongaka ndako na Congo. Ya ayebite. Ya divorce te? Divorce. Moi ça aye ko découvrir que yo somba bus et ça la transport na Congo. Ya ayebite. Et ça divorce te? Divorce. Voilà ce que je vous demande, bande konanga. Soyons unis. Et la meilleure des choses pour éviter le divorce, c'est l'amour. Amen. La Bible dit l'amour pardonne tout, l'amour excuse tout. Nga lo baka batu ba divorce ka balingana été. C'est vrai. Oui. So mon batu ba divorcer, c'est que bazaki na bolingo ya solo te. Oui. Parce que esika bolingo ezali, ceux qui m'a béyé, bolingo ezali nini? Eko couvrir. Eko couvrir ma béwana. Oui. Mais je voulais aussi dire à ceux qui sont divorcés, il n'est pas encore tard. Peut-être côté OKI, Magambo Simbite, je te conseille, reviens, tu peux encore reprendre ta vie avec ton mari. Je te retourne la parole. Pasteur, au lingo défensé en émission prochaine, parce que tout ça déjà une émission, merci. Informé déjà. Merci. Na bandeko ya to solo la to sengio, soko kozonga pour na sujet ou tu ko dévoiler parce que na préparé quand déjà na tout noir. C'est poussé par le Saint-Esprit. Monique ngana to molimo moko. Amen. Pour faire na préparé déjà qu'après na zonga pour na sujet ba divorce. Il y a pas de problème. Voilà, to comme na souka papa. Conseil, un mot de la fin pour na lelo, pour na sujet autolobeli. Bien qu'on n'a pas trop touché sur spiritualité, parce que ça ba couple msous ba divorce pas parce que ba lingi, mais parce que spiritualité ça na kati. Très bien. To toucher en côté peut-être prochainement to toucher en haut, mais un mot de la fin pour na sujet à lelo. Maman Dorcas, votre chaîne s'appelle comment encore? Diez One TV. Diez One TV. Moi, personnellement, avant un mot de la fin, je voulais te remercier. Amen. Pour avoir porté ton choix sur nous. Amen. Et je pense qu'il y a quelque chose qui t'a poussé. Yakoya envers Bisso. Amen. Je te dis sincèrement merci. Merci. De nous avoir choisi Nakatia calendrier Nayo. Et puis je te promets que Okozala toujours bienvenue à Wanakatia ambassade divine. Amen. Alors, un mot de la fin. Et je pouvais dire que Bande Konanga, il y a un fléau qui est en train de ronger notre communauté. C'est les divorces. Oui. Et Maman Dorcas, je vais finir par cet exemple. Oui. Omoni na pensée en Nzambe, Mobali azalaka king. Oui. Roi. Très bien. Moi c'est azalaka nani? Reine. Très bien. N'est-ce pas? Oui. C'est pourquoi au monde na libala, bachela ramo ba kiti ya royaume. Oui. N'est-ce pas? Oui. Mobali azalaka king, moi c'est azalaka reine. Mais tango bakota kana libala, babosa na kake baza ba king na reine. Oui. Batika kango na ba salle de fête. Très bien. Omoni bambongo wana nyonso ba dépensaka wana. Nyonso etikala kakuna kiti wana etikali. Or, après le mariage,
il faut batouana babimana esprit wana ya fête wana bamema ngona kata ndako na bango. Très bien. Va vivre le bonheur wana. C'est ça le plan de Dieu. Mais omona mwasi avandi na kiti ya kitoko, mobali avandi na kiti ya kitoko, bazo leka bato nyonso bazo telema, bana bazo bwaka ba fleur. Mais bakoti na ndako ya libala, babandi makambo mosusu. Très bien. Donc je voulais dire aux mariés, sachez que les toits ou les toits conjugales ezalaka royaume. Très bien. Et si ka boko vanda boko misa ndako na bino royaume. Ndako ya king, ndako ya reine. Donc tous les jours de votre vie, boye bake bozali roi na reine. Bo vivaka ndenge wana. Pona nini boko yiko dépenser mbongo ebele ndenge wana. Bolé ici bato ebele. Après bokeyi quelques temps après bokabwani. C'est pourquoi je bénis le frère Patrice, l'homme de Dieu. Et puis eloko ya loba aloba boye. Soki bolingi bokabwana. Lokola bosangisaki bato. Baye ebele. Balie. Soki pe bolingi bokabwana. Bozonga kuna. Bobengisa bato wana pe baya. Bolia pe ya kokabwana. Ah oui. Très bien. Voilà un peu les conseils que je voulais donner na ba cher couple et na pamboli nzambe pona bandeko nyonso bakolanda na yebike ba conseil auto pesi awana Mama Dorcas ensemble na chaîne na ya Diez One TV et kusunga bino kola pambola bino. Voilà, pasteur, topesio merci. Merci beaucoup. Kona ndengo ndimeko ya na chaîne na Diez One TV et puis na émission ya to solo là et avant de clôturer na kolingolo ba un mot pour na chaîne pour na émission to solo là et puis opesa ba coordonnées église ba adresse et tout pour na bandeko bazanzinga nzinga bazana esika ya kosangana te. Pour rejoindre biso na ba service nyonso leka na. Merci Yaya. J'ai déjà jeté des fleurs sur votre chaîne. Amen. Nayebi ke chaîne lokola oyo awana Dublin tozalaki nangote. Amen. Talaka chaîne ngai na yo vanda. Ona nazana ngai extraordinaire te. Amen. Mais na yaka na ba chaîne ya batu te. Oui. Batu ya YouTube baza ebele na mboko ba miso pe bachelanga micro na kimaka. Oui. Mais soki kolo andimina vanda na kiti oyo awana kati na etonga na biso, c'est pour te dire que nous apprécions le travail que vous faites. Amen. Et puis na kosenga na ba église ba pasteur to bonde la bingi pour notre fille. Amen. Na famille na mobimba pona kolo asunga bango na musala oyo parce que c'est aussi l'évangélisation bazali ko sala par le moyen ya média. Amen. Alors je vous bénis, c'est vraiment une bonne initiative. Amen. Nazo pambola nzambe chaîne na bino ekola ekende musika bato ba s'abonner bato balandaka bana nyonso Divine Embassy bisika nyonso bozwami awa na Irlande na Londres na France na même na Congo na Kin na Mbujimai na Lubumbashi na Afrique du Sud bisika nyonso ministère ya ambassade divine ezali bolandaka chaîne ya notre sœur, ça va beaucoup vous édifier. Amen. Et puis bolanda ba différents hommes de Dieu na moni bazole kawana bazolo ba makambo moko eza ya mutuya juste ponako aider bino. Amen. Et un mot de la fin. Biso tozali Assemblée chrétienne ambassade divine na mukuse Divine Embassy. Oui. Tozami awa na Nas Road na arrêt de ya tram moko eza na ngambu wana ngambu na biso Kyle More pona bandeko bavandaka kouta tala donc so boleki Red Cow arrêt o elandi ezali Kyle More. Kyle More nde epai biso tozali en face ya arrêt wana na ngambu bokomona esika moko bazoteka mituka bakomi Nas Road Autos. Alors biso église na biso ezali soki bokoti na couloir wana bokomona escalier bomati escalier wana toza na premier niveau tozali na esika oyo depuis très longtemps esika nkolo apesa biso. Alors tosanganaka awa chaque vendredi tozalaka na prière ya enseignement tozalaka awa samedi na butu pona ba prière ya jeune et tozalaka awa chaque dimanche de 13h30 à 15h30 lokola lelo soki oza na bisika osambelaka te topesio invitation yaka ko rejoindre biso tokabola maloba na nzambe na ngolu oya muke kolo apesi biso. Et ceux qui peuvent besoin
ya kobenga biso peut-être pona kozwa adresse ya église, vous pouvez appeler sur le numéro 089 95 ou 95 24 396. Je reprends 089 95 24 396. Ce qui est numéro wana bokozwa biso, soit bokozwa le bien-aimé évangéliste Briguel, moi nanga tozani awa to travaillaka na ye. Alors to pamboli nzambe pona bandeko nyonso balandi biso, to pamboli nzambe pona via notre sœur Dorcas avec son mari oza en face na biso liboso ya caméra avec sa jolie fille. Moi nanoko monena Erika. Que Dieu vous bénisse tous. Et je pense qu'à l'occasion prochaine, la porte est toujours ouverte. Amen. Merci, pasteur. Invitation à Bisso. Je pense que c'est la première fois, mais c'est la dernière fois. À tout moment, comme vous venez de dire, parce que porte la grandement ouvert. C'était la Welcome. Alors, comme Nasuka, vous s'abonnez massivement na DS1 TV, vous partagez surtout, j'aime peu commentaire na bino et ko aider biso makasi. Na ligne na lobaboy. Divorce, eza malamu te. Libala, eza bien. Même Bible lobby que les mariages soient honorés de tous. Bible lobate que les divorces soient honorés de tous. Tout sauf.